Bandeko na ngai mbote ya mingi. Mbote na bino lelo nakolobela likambo oyo ezali koloba mingi na radio Bendele. Il me semble que ezali radio moko ya ba Congolais. Tozana mutu moko za kuna kombo na ye Zairwa Mbemba. Alors Zairwa Mbemba wana na yebite azali mokongo ya ba Congo, azali moto ya bandundu, mais na yebike azali congolais. Alors Zairwa Mbemba na koloba na yo na kikongo ya munu kutuba soko zali moto ya bandundu, na koloba na yo na kikongo na biso ya Royaume Congo soko zali moto ya ba Congo. Comme pe na koloba lingala soko zali kinwa. Ndeko ozali ko parler mingi sur Kayemba ke bangolais ba botola bino Kayemba, bangolais baza ko timola pétrole na bino kuna na Kayemba. Me semble que diamant ezalaka kuna mingi pétrole lelo ekuma ko benda mingi na se ya mai. Ndeko na koloba na yo na ko préféré o se baser mingi vraiment na likambo oyo etali Rwandais abotoli Congo po na armée congolaise ba généraux baza kuna na bakombe bangolais te, bakombe ba portugais za kuna te, bakombe bangolais za kuna te. Sima ya président na bino bangolais bazali kuna te. Na monite comment angolais lelo okotika lisolo ya Rwanda ekomi na munoko na yo toujours ko sosola bangolais koloba mabe sur les angolais. Ndeko na ngai na poto awa bazongisaka biso soko za illégal. Angola azali différent na congolais. Bo vivaka na désordre, mais Angola avivaka na ordre. Donc soko zali illégal na Angola parce que gouvernement angolais a ko contrôler peuple na ye. Donc soko za illégal na Angola bako kanga yo bako zongisa yo epai bouta. Epai yo uta bako zongisa yo. Donc oza conscient que congolais a koma ko kota na Angola to éviter soki bazo lukani na Angola tozo yebate. Donc le peuple angolais a un droit ya kokanga o azali illégal azongisa ye bipai ye auti. Donc ba militaire angolais bazali kaka kosala musala na bango. Mais ezako kamusa ngai po yo otika ko parler sur Rwandais, ozo parler sur angolais abotola Kayemba. Ndeko na ngai tangu Kabila le père azoya po akota Mobutu akina pouvoir, Mobutu azoki ba troupe ya onita. Ba troupe ya onita ba kendaki ko bloquer ba katange ba Rwandais a patira Kayemba. Ba kotaki na patira bandundu. Tangu Kabila le père asengi aide ya Angola. Comme MPLA a ebaki déjà que UNITA dalaki côté wana. Lokola pe MPLA a ebaki force ya UNITA. MPLA pe a côté la ki na nzela ya Kayemba. Po aya ko confronter na UNITA alongwa na nzela. C'est là que omonaki troupe wana e komeli na Kayemba. Ndeko na ngai tango ba nilotique bazoya ko uta Israël et pas uta descendance na bango bazo kita bakena ba Eritrea, ba Éthiopie, tous ces pays là pour baya ko s'installer na Rwanda. À cette époque il y avait des Bantous seulement na Rwanda. Pour ba nilotique na ba yaki ba accepter les loba comme peuple rwandais. Parce que c'est un peuple nomade, élevage na bango. Le royaume Congo existait déjà. Les Angolais étaient déjà au Congo 150 ans avant. Donc 150 ans avant que Kutuba Nilotique wana baya koma na Rwanda. Ba oyo zo finga bazombo bazalaki déjà à cette époque c'était le royaume Congo.
likambo oyo nasina loba yango mbala na mbala. Mendeko tozo comprendre que bozali kota la différence ya Angola ya lelo na différence ya Congo, bota la retard wana na écart wana. Jalousie na bino ebandi ko s'augmenter. Ezako ya ebele. Mendeko Angolais alongwaka na Angola te, akende na Congo, akende kosala ba crime kuna, kokotela batu, koboma batu, koyiba ba voiture na Congo eya na Angola, Angolais asala yango te. Ndeko nanga tala mbula oyo Angola avandi na Congo. Tango Congo bakaboli royaume Congo, Congo ekomi état. Ekomi République du Congo. Bangolais batikala kuna bavanda ki kuna, ba oyo ba yena 74 après l'indépendance Angola ba kimba guerre, sous ba yeli sous kuna. Mais jamais ba botola Congo, ba gouverner Congo. D'ailleurs ils ont contribué Angolais à prendre Congolais ndenge kolia na mesa kolia na balutu. C'est Angolais a sali yango. Angolais aina portugais. Angolais aina makayabu. Angolais aina salakindeke parce que na Congo ezalate, boyiba salakindeke te. Angolais muté parce que basala na Angola. Ndeko ezali nango likambo ya jalousie. Ndeko nangai bangolais oyo baya na Congo babotola Congo jamais ndenge Rwanda sali. Ba contribuer na développement ya Congo, baye na commerce, baye na ba portugais, baye na makayabu, ba prendre bino kutuko liya na balutu. C'est nous Angolais. Tango ekoki Angolais azozonga. Angolais oya balaki Congolaise, avi Congolaise wana akena imemi na Angola. Mais parce que vous découvrir Angola que Angola est supérieur na bino, beaucoup mis jaloux na peuple angolais. Mais jalousie na bino ezali akala. Ndeko nako pesa yo exemple mususu hein, na que ne peut deep pour comprendre. Nazo parler mingi na Zairo Mbemba waza kofinga. Landa mbote ko landa munu kwa munu mbote. Congolais que jaloux ya Angolais. Ça muna façon ya beto ya kuzingila, façon de vivre ya beto. Muke pia un exemple na Isoki. Na Isoki na Gare Cité wana, toki na boulangerie mo benga boulangerie pâtisserie amicale. Kombo ya boulangerie, kolo ya boulangerie wana kombo na ye Nkanu prévoyant. Nkanu prévoyant azali petit frère ya koko nanga ya mobali kombo na ye André Kiamena oya boti mama nanga wana petit frère na ye Nkanu prévoyant azali na ba boulangerie Kisasa Mobimba tuna bana ya Barumbu bana ya zone de Kinshasa ndambo ya Lingwala bakoyebisa yo boulangerie pâtisserie na Isoki. Boulangerie pâtisserie amicale. Ba ezakina ba Mercedes ba koma mvoatu et fils. Na kati ya boulangerie wana toaki na tata moko benga ye vie Nikita alaki mongo soki mungala. Tata wana akoli na libota na biso azalaki mongo mungala eti tata wana akomi koloba kizombo. Vie Nikita soki azali vivant azoyokanga. Leki na bango mususu kombo na ye Emma Jazz. Bana ya ngiringiri, bana ya makala ngunza kuna, ba bis, ba taxi bis, ba kombi, ba koma Emma Jazz. Yepe azali leki ya prévoyant. Akina ba taxi bis de belé, même plus de 25. Tuna bana ngiringiri. Ba nzela ya ngunza wana, zando ya wana ya ngiringiri wana kuuta kasavubu ti ba zando munene. Ti makala kuna. Kombo na Emma Jazz. Tuna bana ya ngiringiri. Tuna bana ya Barumbu. Zone de Kinshasa na Lingwala. Bako yebisa yo boulangerie pâtisserie na Isoki, boulangerie amicale. Kombo na ye prévoyant, président ya Foudre. Soko zali Congolais ya solo, équipe ba na sasa Foudre, kolo ya Foudre, koko na ya mobali. Leki ya koko na ya mobali, koko na kombo na ye André Kiamena, grand frère
ya Prévoyant Kanu, bakoko Tamaku, bakoko Daniel, tout ce Manuel Zepoutou, bango tout, na boulangerie amicale. Prévoyant Vieux Ngwanda, il est vivant. Soki Bolozi Nabino, il est vivant. Pona mbongo ye azalaki na yango, na tuni bino, na tuni yo, les héros Mbemba. Prévoyant, alingaki ya boto na bokonzi na Congo. Prévoyant, alingaki bokonzi na Congo. Prévoyant, afingaki moto. Mabeni ni Prévoyant ya sala. Pona mbongo azaki na yango zeke beletro. Tuna ngwanda na yo soka yebi yango te. Suka nango bokanga ye. Bobotola ye nyonso azalaki na yango. Na lingi na yebisa yo jalousie na bino. Bozala nango envers les Angolais. Bobotola mbongo nyonso ya Prévoyant. Ti suka nango kutu. Ba oncle ba uti Angola ba ko défendre kabisa Mobutu. Suka nango ba empoisonna ye. Tuna Vieux Ngwanda soka yebi ete. Tuna Bolozi na bino soka yebi ete. Eza na biso na motema na biso. Zairo Mbemba naza ko répondre yo sikoyo. Tozali na libota munene na Angola biso tuza na armée. Ebele ba musu bazali ba garde corps ya président, ba musu bazali doki, nous sommes nombreux na armée angolaise. Tangu toyoki sango ba Saddam Hussein ba komo kota na Angola ba luka mbongo soki ya ba diamant na Angola. Tozalaki mobiliser soki yuma, ça c'est bêta qui c'était nous, la famille de Nkandu Prévoyant. Tonaki to leka bango. Donc nazo rappeler yo to bosani yango te makambo wana. Emma Jazz bobotola elupangu. Koko Prévoyant sisi kutute ti suka nango Bolozi bo empoisonna Koko Prévoyant. Ti akufi. Ponini azaki na mbongo ebele trop, azaki muzombo. Na tuni yo azaki ko organiser ba crime na Angola na Congo. Azaki ko luka bokonzi na Congo. Tuna Ngwanda, tuna Bolozi, est-ce que Prévoyant asalaka bango nini? Po babo to la mbongo nyonso. Ti bobo maye. Poka azaki muzombo, akina mbongo leka. Mais abokola Nikita, apesi vina Nikita ki mbongo soki mungala. Nikita tikutu Nikita akomolo ba kizombo. Botuna Nikita apesa bino lisolo ya Prévoyant. Emma Jazz kuna na ngiringi kuna na makala bobotola ye lupango ya munene. Pona nini muzombo akena ba kombi ebele. Un gouvernement et que nous botola mutu ya pamba civil ya pamba mbongo po asala commerce na ye. C'est juste pour vous dire mon thème mobile vous allez envers les Angolais. Donc ceux qui yo zo finga Angolais ezo kambisa nango bisote, tozo kamwate. Ndeko nanga lelo bozo kende na Angola bosala ba crime ya ndenge na ndenge. Ote bibili bizaki na Congo te. Ndeko nanga biso to koli na Congo na ba mbongo ya ba para na biso, tosali ba classe na ba mbongo ya ba para na biso. Ba para na biso ba teki mama kasu, ba teki ba makala, ba teki ba mafuta, ba teki biloko oyo ya mike. Prochainement na kosala yo video na kopesa yo ndenge nini muzombo bilibeka ka muzombo wazaki na ngolo Angolais ataki na secret ya ko vivre na Congo. Tozali ko vivre malamu na ndana tout mona pasité. Ba para na biso na mbongo mike ba futi ba étude na biso. La seule chose to apresta na Congo bo accepter ki biso kuna bien que malfaisance na bino ko nyoko la biso. Totangi ba classe na aide ya gouvernement congolais mais avec nos frais à nous, nos parents payer les frais de scolarité pour leurs enfants, pour nous. C'est ça qui s'est passé. Et lelo bangolais mususu bazonga. Lelo bozoya na Angola ko voyager. Biso mususu to kola na bino, to doit accepter bino, mais malgré ça acceptance na biso, vous faites toujours malfaisance, des mauvaises choses sur nous au pays.
après ça vous okende na poto 60% akuta aina nzela Angola aina poto comme na poto abandi ko ina yo angolais. Vous faites du mal même ti awa vous allez jaloux angolais à travailler vous monter bango baku angolais akoboto la Congo jamais azala jamais na posa aya koboto la Congo. Biso pe l'Angola taraka que nous sommes dirigés par les Santomé, les Cap-Verdiens, basala biso mabe. Mais biso jamais toya to boto la Congo, jamais to sala yango. Jamais to longangola, toya ko matela na Congo, jamais to sala yango. Tozana mboka ya biso. Donc ezali na biso déjà montre la différence entre Congolais et Angolais. Mais vous êtes des ignorants. Angolais qui à côté la bino boyeba qui angote, bozo que de souvent na ba Congo Brazzaville. Mais bozo que de Angola te. Car ande siko bo découvrir l'Angola, bo komi jaloux ya Angolais. Yangona ti lelo tina ba radio bendel na kuna vous parlez des Angolais ba diamana soki nini. Didi Kinwani azali Angolais, to il est Congolais. Ba tchacho mbala bo yembaka sont des Angolais. Et puis mbula nini ayibaka diama ya Angola. Oyoki Angola sale mabe. Soki troupe za kuna basali pona ko surveiller frontière wana ya Kayemba kuna. Parce que yango route oyo Rwandais ayelaki. Et ceux qui Angolais, azo kota l'Angola sikoyo po akene ko aider peuple angolais, mais ba ko ila nzela Kayemba. Nzela Kayemba kuna. Po ba kana nzela ya bandundu. Ndam ba ko ila nzela ya ba Congo, ba lufu, ba nzela ya Kitona. Makambo msuka ba comprendre na yango. Soko moni zona ba information te ko bimate wana ko insulter ba Angolais. Les Angolais sont bons. Ma belle, vous savez, l'Angola, Angola, ça va agiter, ça va tika bino. Toko ko bon mabino surtout. Est-ce que Angolais on a besoin de peuple congolais na Congo, en Angola pardon? Boté on sala nini, nini boyena nguna Angola. Boyena fuma kayabu. Lo ni ngoya sika boyena fuma na Angola, oyo ke no peuple angolais ko profiter na yango. Kile bino commerce na Congo. Kile bino ba portugais. Kile bino bloko la Golia. Télé bino basala kinde ko boyeba kité. Ce qu'on dit peut-être en Angola ba crime. Ko côté l'Angolais a main armée au bomi au ibi camion qui dans Angola. Zéro mbemba. Ceux qui ont continué pour ma baisse sur Angola. Peuple angolais a ko tomba ka tona ko bomba bino Angola. Angola a besoin ya peuple congolais te. Donc dans ça qu'on rappelle yo ceux qui ont insisté. Donc toko boma bino bosi bo boma ki bangolais na ba Congo na pêche exemple ya famille na ngai yep tuna Ngwanda na bolo ceux qui ba yebi prévoyante tuna bana ya zone ya Kinshasa bana ba Rumbu ceux qui ba yebi prévoyante président ya Foudre boulangerie amicale na Isoki tuna ceux qui ba yebi été. Ceux qui vont continuer, alors, toko telema, toko bombabino nyonso. Et puis vous quitter Angola. Tout ça, on a besoin de Angola. Vous venez nous déranger en Angola. Tout ce qui nous mati pour vous avez précédé. Vous avez armes, vous avez précédé. Alors, tout ça, on a besoin de binoter. Qui ne koye kufa. Ma camus fait ici là. Parce que vous êtes des mauvais, vous êtes des jaloux. Mais comme nini Angola boto la nini. Oh di. Rwandais oya boto le bino mboka botiki na bino ye. Sko Angola oyo akanga ba irégler azongi si bango yango za ngambo. Boboto li ba Congo, boboto li ba Angola ba yango bafana avant l'indépendance. Boboto li bango ba ndaku. Basa li crimité. Et loko moko ozongi si bango. Ndeko, bosa la attention ndeko na ngai. Oto lo bila yo koki ndeko na ngai, mais soko continent ndeko na ngai. Toko boma bino. Oya Congo, Congo na bila sakala kina ye. To suki wana. Au revoir.